mais tant que maramba wenge eye poto que na ma étape sur étape wenge le but toujours redémarrer et que baté belé a ba sala ba analyse ba critiquer wenge pour na redémarrer Martyr banda wenge tikango depuis 2003 jusqu'aujourd'hui wenge bango ba les sous ba remonter ba bigete redémarrage bamba Martyr ils ont été dans concurrence et bandis qu'on a concert ya wata bon to bana ngote tant bo beti awa bo beti ba tout fala sali plein bo loba ki ngote le komi awa qui fait venani héritier ayembi danger biso to kem concert oyo yo to monique batu ba yembi na ba musicien ba yembi pesa orchestre héritier d'un groupe d'accompagnement te dans l'événement était la team wa ça fallait pour groupe d'accompagnement ba jeune wana bambasi ba yaka kocha et ba kocha fali na likolo bango ba vana seti muto no yemba bango ba vandaki siko wana o ebetaki wana le 25 eta orchestre pour le groupe kosa boye ko tika mutu ayemba yemoko a s'exprimer yemoko na ba invité na ye elo ça ngaka pasi kaka na nini un putain gaz mawete aza déjà eloko ne po gaz mawete soko tike so gaz mawete na ba comment bien te ya ki lokola gâteau bivinci tu es ça beta ki te musique pe Martyr et tiki histoire muta betika Martyr et zaka fali mais sengele il faut beaucoup mira Jéricho on ko talisa ministre justice ministre Keti muta ko fate musique dans nango bongo te po biso photo beta Martyr wana 5 fois po parce que wera ti le muta ba battre record wera azate Martyr ba beta mo côté Martyr faut beta mo 4 fois parce que mutu génération ne serait il faut battre wera na record so bo beti moko wera l'équipe bino vous avez pas mongote pour jibe pena beta Martyr 3 fois wera beti Martyr 4 fois sont des sorciers na yebisa yo bambutalika et faut mutalika so yebi quand même ayebi eloko te ma musique azala ngote analyse pour na nini ba bimisaka batu be échec ba yaka na pralikili ke fallait avoir danger reprend tala ninge bata analyse ba comme ça faire traumatiser oh non talisa yo yo mutana tala bongo bang ça faire donc faire ce que la ni bata analyse faire se retrouver le quoi avec Carlito se retrouver le quoi avec Nabiso Nanyo Luciana de Mingongo se retrouver le quoi net le quoi malage donc le problème c'est la photo dans la claire on est de toi na biso mo ki libela tête to bomba makambo faire linga héritier en photo dans la claire oui le mutu habite yé moi to pesa ye chance ay manakati ya nino ya dynastie ezate po soki nzembo oya kotie sali succès a loba yemba pesi makambo yango balinga rêve marketer na boula na ko participer dernier fils à c'est ça les problèmes esprit o ezakati héritier et que bundi sabitumba yango bien ngé tour de contrôle donc ba comprendre que dernier fils là ba on faire à coca quitter. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili Télévision. Bienvenue dans la plus grande vitrine de la culture congolaise. Je suis Nondi Premier, votre humble serviteur. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes partout, disséminés à travers le continent. Vous nous suivez, hein? Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes partout vraiment. Je vous aime beaucoup. Encore une fois, je vous le confirme que c'est moi, votre humble serviteur Nondi Premier. Les actualités obligent. Nous devons en parler, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Congo Mokili Télévision, Toleki Sarama Kambubongote. Alors, Nabolingoana, Yarope Sabino, information à Malonga. Nous avons voulu chercher quelqu'un de spécial par cette émission spéciale. C'est un ancien fan de Wenge Musique à 4x4. Après, IBCB, Wenge Musique à Maison Mère, il a été à côté de Weranson, Bandeko, vraiment, Bandolanda, vraiment, Weranson, Pembeni. Aujourd'hui, il s'est tourné à comme analyste depuis longtemps.
il fait des émissions d'analyse par rapport à connaissance de la musique congolaise, la rumba et voilà. Nous avons eu à faire beaucoup d'émissions, mais dans la chaîne Moussoussou cette fois-ci, monsieur et dames, je lui ai cherché parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité, qui a de l'intelligence, la sagesse, et relobé là. Et les autres, on met un peu sur musique à Congo, on met un peu réfléchir sur l'actualité où il y a concert hérité Watana Baouti Kobeta na stade de Martyr le 25 décembre. Voilà un peu martelé sur le polémique de la musique à Congo. Et voilà, aujourd'hui, j'ose croire que va redévoiler binomo ba secret belé na kata émission. Il faut pas zapper ndengo moni nondi premier, moni invité na ngai Koni Star. Et bon comprendre que côté Moussou Laura Malonga et Zalate a andé na Congo Mokele. Je dis un grand merci. Nabandeko nyo surtout ba soutenir Kanondi premier boss Cédric Teka $100,000 c'est quoi? Bon mon na liboso na mututi le lozo longola boss Cédric Teka zate Angola. Boss Cédric Teka $100,000 c'est quoi? Un grand merci pour Nagnon Sotouro Sala pour Nanondi premier. Il reste le véritable déclarant, le seul et unique déclarant. Donc à la mingi était beau retenir que Jésus-Christ a été la Bible en Afrique et au Lekelandela Angola muta déclarant où ils allaient pas bloquer. Donc joyeux anniversaire na Yopé, nazo profiter parce que décembre Mobimbe Isaiah yo. Un grand merci na FCC. Paulo Dousan touche guerrier, monsieur le millionnaire Ben Ouli, les Gabonais le plus suspect, les Gabonais le plus dangereux, les seuls fantômes qui sourient, puissance mondiale. Babimie Belé, mais la Marambouana, yo sala raté, mais au Kota, mon vieux, je pensais aussi à Bodi Matadi, Union européenne. Il reste mon partenaire, Nakatia Kinshasa, et puis Angola, ils ont appartenir, il s'appelle Corniche Tambani, et Luanda et Kinshasa t'appartient. Kings Lova, l'homme qui chuchote à l'oreille du boss, Abed Achou. Je vais ouvrir le champ pour parler avec mon invité. Bon, ça déjà. Parce que Marambo Bima a un na yebite mais nazo sentir que Marambo Bima a ebele Koni Star. Mbote na yo. Mbote mingi non de première yo yebi na yeba te so za la mutete là. So za rappel mon Congo na yebite na vubi na umi no ma dedans mais na yeba vraiment do mekolo na hote. Yo yebi ka ke na gi toujours en cheval na vana na bino trop Angola na vai na Angola. Wa za mamboka na ngapo parce que passion na nga vie. Et le kana Luanda yo moneke toujours en cheval to kenaki tiriki o to monaki to transmettre na cerveau na biso poto transmettre pe na ba ninga o malamu to remona to transmettre na cerveau na biso to yeba neni ko marcher sur la lune. C'est ça le problème ngona. Oyebi ke toujours en cheval comme la pèlerinage ndenge za la kaka na yaki peso na Kinshasa bi ke Kinshasa ti comment ça fait 15 ans ngoyo na ndo chama ko na Kinshasa te na yoko vana so na Kinshasa na yeba caractère. Il y a bien aimé Luzita, azo tambola ndenge nini. Emi Mambakila azo marcher comment? Glody Lizara liso nzambe azo tambola ndenge nini. C'est ça le problème ngwana wana. Ba petit nanga vraiment za na bango vraiment dedans. Yo yebika mokili za bato ya nzambe. Toroleka nyoto ça nini? Eoleka na. Yeleka nango c'est ça le problème biso pe toroleka. D'accord, merci beaucoup Koni Star. Ça fait presque 2 ans. Oh, tout le monde en a ici. Non, quelqu'un m'a dit ça fait 5 ans. 5 ans. Moi, j'ai mon client, mais va en Angola, après 6 mois renouvelé, garantie, on comprend que tant qu'on a deuxième 6 mois. Année qui n'a pas. Sauf en Angola, on remarque que mes collègues n'ont toujours à l'avance. Il y a solo. Et Turquie, côté où tu es né. Bon, Mboka, on est allé vraiment très bien. On est allé Mboka, il y a Hervé Kanga HK. Bato Bayambanga Kuna, Gaël Mobutu. Bato bayambanga kuna doki baniko mbaya bato bayambanga ba Poitiers doki Poitiers dans le rôle muta dans HK Hervé Kanga doki HK da Mobutu Poitiers azali lokola setiale doki neve nanga suswa yambanga su bia kuna doki Arnaud Dimbala tirki noir doki bato bazana ma bien na ninge za la kaka oye dali mboka bato to botama kuna te toujours na ninga pèlerinage oya malamu to mona to copier. Oye belé na zo kuna do ya monique na oyeba né au marché na 2023 2024 ndega mokili ndenge tambola kaka c'est ça le problème. Après un certain moment to bandaki kokende Turquie mais aki na nguyema wala te oyo eyaki okota na kati Angola. Bon du coup
Turquie oyo bandai kozala facile pour na ba Congolais et comment difficile. Qu'est-ce qui se passait ni nango le kaka na Turquie o ba Congolais ba kendati kokoma na niveau ya ko bebisa. Hein, esprit ya bandeko ba bandeko yamba bango facilement. Non, le problème c'est quoi? Mboka wana ezali toujours que ya bango moka ba Turquie. Na kata Turquie eza na territoire ya ba Congo te eza na kati kuna ya ba Luba, ya ba Songe, ya ba Zombo, ya ba nani, eza kaka territoire kaka ya bango moka ba Turquie. Ezali pays moko be trempé donc mutako sa nini. Okoluka visa na force na yo moko mona pe o réussir visa te. Mais toujours na nzela wana o cascade pe okoyi pe na mboka oyo lingi okende. Pourquoi na lobaka nini? Europe eza bien. Europe eza bien pour la stabilité sociale. Europe eza pour la mudage ba hôpitaux eza bien, makamlo eza bien, eza pour la mutangi na kuna te. Na ndenge ni. Yo comme millionnaire kuna te pour parce que kolina bango to botami na bango te. Millionnaire a dépendant na bateau ba natif ba botami na mboka na bango moko. Oyo ko na ba avantage. Étranger moko ta ko bima roi na mboka oyo ya botami te na mboka oyo bakati moto. Ça veut dire que tout le monde Turquie millionnaire a été. Au la millionnaire communauté parce que na mboko vandi ba ba jaloux na yo mais ba la ça ote. Est-ce que ba kopesa on zela neni okubima millionnaire na mboka mopai? Charles Tabou a la millionnaire a dit à quoi à sala nini kuna photo kende. Charles Tabou c'est le patron. Ya nini? Neti na famille na ba mutaleki azati. C'est ça le problème, c'est que to tuna activité nini ya za nango o peut comme devenir comme millionnaire. Musa ni na sala. C'est un homme d'affaires. La vie c'est que mbongo faut to banga rango. Omini mbongo. Il faut to banga rango. Mbongo elinga makele te. Mbongo eza na ba discipline nango. O moto yo ke na munoke beti libaku, ngape na ko critiquer marque tabu po nini? Ba kombo ba tabu ba tabu fataki bazali mais a mona tabu la été. Ataki solisa wenge. Vous comprenez? C'est ça le problème ngo wana. Biso ke million et dans la passe lion mona lion, ngabe en haut de lion. Et a pas si pour na ozwango. Dans Yoti Charles Marc Tabou banda musalana après ça timata $100,000. Ndesinga asimbango te. Effort au sala à société ni au sala au sala na société nini pour okoma na 100,000 ou soit crédit il y a 200,000 ou il y a 100,000 au crédit ou soit ne que na gamusa aussi facilement pendant parce que to ça ba tout dépendaka muto azala dia vivre dia na salaire. Par exemple Gouter Lutadi là azorata de 3,500 € parce qu'il a créé à Vienne. Clarisse Lutadi là a gagné à Bouépo parce que bango ba créé à Vienne. Richard Akunzi bango ba créé à Vienne ba yebi ba avantage na ba désavantage na ba Nathalie Lutadi là na ba Chaga Lutadi là ba yebi ndenge bango ba fonctionnaka. Et là au moment que prendre ba yebi sanga un jour sol ngoza millionnaire créé copone salamate salaire ngo place au comme millionnaire ngo sur tous les copes salamate que tu créé. Copine ou salamate ki oyo ko sala pourquoi ma millionnaire? Eric Mandala est millionnaire na Dubaï. Na Dubaï sikoyo asalaka musala. Moi le long edo kanganga na edo kabulanga na. Musala nini oyo sala pourquoi ma millionnaire? C'est ça le problème derrière. Donc na Turquie musala osala te comme mutako comme millionnaire ya te parce que zela na taliso na Turquie. Na Turquie ezali si okoti mboka wana okoliaka ya yo ni ya l'état aussi mbango te. Oh. Oui. Si vous avez bien, par exemple, dans le monde, vous avez des mafoufou aux États-Unis, vous avez des Ningivula, au Canada, vous avez des Alain Kabouverdiano, au Canada, vous avez des pièces maîtresses bien, au Tindele Bilo, vous avez aidé à téquer les gens sur le monde. Pièce année. Ah, Bilamba, ok. Vous avez des pièces maîtresses bien, au Tindele à téquer les gens sur le monde. Il faut ça toujours, vous avez un ping-pong. Donc yo tindi bazongi silo tindi bazongi si wane au sentir que te aux à l'aise que pose ata courage à l'état bi courage elo ka mbonga libende po yo liango na Turquie dake dama passe de Turquie va vivre bien pour na bango moko communauté nyo surtout avant da kuna faut que nous ça la business que so lingi o vanda pour comme millionnaire wana bima o ba Kongo ba benga ko makuta didi. D'accord, voilà, Konista, toi est-ce qu'on a monde na musique yo en partout. Okuti héritier Watanabe, concert héritier Watanabe à Stade de Martyr, écoute yo ao. Invité soyaki spécialement pour y participer à un concert wana to événement écoute yo za na mabile. Nondi oza ndeko na ngai na kofungolo téléphone entre parenthèses
Tout ça bateau to considère moto yo o azo na droiture pe azo même orchestre na nenga li memia. Pour projet to solo de 2020. Mais ebisa yenga déjà guide soki ke a Rosana UD. Il y a stade du Fonga Nazal. C'est ça les premiers points de solo depuis 2020. D'accord, ça veut dire qu'on a dit qu'on loukate pour dans ma conversation qui est l'intérêt 2020. On a moni déjà. Donc voilà. Alors donc qu'il y a maman en fond. Héritier Watanabe, bon solo li ambassadeur de martyr, aux AP au participer na katia stade wana au moni ndenga conversation toya pour to que ne précède. Tabani ko bisa watanga bi wata mutu na vie azala mutu azala mukila te. Martyr wana ti obetango déjà na wera et le belaro nini o te na projet ngabité. Projet esengaka makoki. Reprend. Esengaka déjà makoki. Pour éviter pour rêver Martyr était. Tala jeza boza ça va na si sama Olympia ba médicien so na silisi na roya beto robetama ti omoneke affaire combattant ba makamwana to bana masolon depuis kala mais temezo ko louper o monike e ko pesa moi ko traiter ningi makamweze la kaka mais tant que makamba wenge eye poto ke na ma étape sur étape wenge le but to redémarrer et que ba te belé a ba sala ba analyse ba critiquer wenge pona ko redémarrer Martyr banda wenge tikango depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui wenge bango ba les sous ba remonter ba bigete redémarrage bamba Martyr ezongite po ba beti yango te ko mona frère na biso fali ayeko beta te ko mona héritier ayeko beta so héritier linga rola na lipatete il faut akenango na 2022 pour 2023 to la ba kalikili musu donc to soutien entre paraté to qu'est-ce qu'on a en héritier. Vous comprenez que ce coniste ailleurs, Atika avant tout le monde. Héritier Baptista de Martyr. Quelle est l'analyse faites-vous par rapport à Stade de Martyr et à Héritier Watanabe? Tobanda du côté organisationnel. Êtes-vous satisfait par rapport à l'organisation et à Stade de Martyr et Héritier Watanabe en général? Ouais. Et là, il y a des Batebele, tant héritier sali projet stade, mutape sa hérité chance à zate même na Kenya. Même il pena bateau pas na bon tout autour na et puis bazaki pena kondimate. C'est ça le problème photo kende na makambo étape par étape. Mutape sa hérité chance à zate. Batu ba comme ida koloba. Na da album a Robert nini, c'est qu'on a da album na premier disque na combien de titres? Deuxième album, ils ont combien de titres? Et puis, ça a moutiné la Martyr, il y a 60 chants, il y a Martyr, il y a 30 chansons. À la été. Tu as dit non, non, la zoya. Tu as dit, avant de commencer à point, on a dit que solo, avant de commencer à point, il y a conseil. Batu babandi ko lobaka héritier, disque, mibale, ndenge na beta Martyr, on y est comme qui a mon avis à Batu, qui est disque mibale, mutoko beta Martyr était. C'est que disque on se simbi. Pourquoi mutu a ko beta Martyr était? Est-ce que Nathan Ower a beta ba Martyr? On a gagné combien de disques na vie na? Je pense que troisième disque. Non, en solo. Naya orchestre, photo chaka na kati orchestre, ozala ozo président orchestre. De Ower attend ba kibusa pipa. Na kibusa pipa, a beta ko na kibusa pipa te. Ower ba beti disque ya Martyr na en solo. En solo te disque c'est un mouvement. Ba sali premier disque intervention rapide. Ba kei poto ba ye ba sali solo la biaton ba beti premier Martyr dans 99. Premier Martyr dans disque uta wera te. Ozo mona pesi congolais nga compliqué de connaître pour sa chance mais ba kenana ba contre molema na makambo susu. Yo na zongi kaka. Dans na wera na deux a beta disque te pour 99 qui busa pipe za na 2001. Ba beti 99. Ba vandi ba yako sala single mo benga ngo Teresa Mine. Merci single. On a rectifié. Ba zu banzi mono kala wana ba beti Teresa Mine. Avant ba kende poto ba keno sala kibusa pipa. Ba beti avant kibusa bese écouter remix wana. Vous comprenez? Ba beti remix. O nzemba sala voyage Adolphe sala nzemba voyage. Ba beti lango sous stade. Pour ba keno sala kibusa pipa. Siko comment si vous ouera kutu ba beti on na disque ya mouvement ni disque personnel en solo ya wera
abetela nguto martyr était martyr muta beta yango dans nzoto ya mutu tant makambo ezoko pesa tant muta profitaka le biso nzoto elembi le biso nzoto elembi bato ba koloba kala pour le loba kona na Reddit ba disque belé ata Olympia na poto to mona tata Zenith abeta te bato ba critiquer la Reddit fort mais so hôtel be Reddit na 11 albums na vie na nenga ba papa wemba ti asali compteur à 0 mais bato ba lobaka qui Reddit Zenith on a yebi ngo de bona le ka Olympia atikala okota te musique ezali état d'esprit état qui bo moto ya mutu donc parenthèse c'est Reddit azali na état wana te producteur batia makoki moi lo nesengaka vie ezali piston audience ce qui orchestre mine kuta na piston na audience te o oser la martyr te pour martyr faut compter ngo déjà faut bebisa ba 450 $, ba 500 000. D'accord, tu continues l'héritier Watanabe. Bande oloba likambo makila, bande oloba likambo état d'esprit, bande oloba que Congolais linga opé ça ba tout chance parce que deux disques où raconta beta stade na disque moko. Na disque orchestre. Ya orchestre maison mais. Da bande oloba compliqué na mango héritier Watanabe. Il était déjà prêt en fait. Zogande ada prêt à makambo to parce que attend la banzembo déjà. Au moins même na martyr. So tu n'as 5 chansons. Ba générique faut tu n'as 5 chansons générique était pour héritier changer ma solo pour que les alaki ke batu ba pour animation pondo balobi to tikela match to tikela match ya ba Godzilla naba evoloko bato ba nimanga na ba stade mais na makambo etali ndeti makambo ya koyemba il fait zonga na mamba champ yo muno ngote kete Kassav azobeta na stade moko be na Madagascar bana beta ba seben bazo yemba bazuki na bango na musique na bango nde bayembaka mikolo nde fosa dezonga na champ pour ba animateur bana ba pema to ba pema ga libela pour parce que ba roma de ba distraction pour lelo rumbe comme tam sur disque bi on a 31 rumba des génériques est-ce que ba animateur ba so na valeur de mamba animation évidemment et pema ki yango moniki héritier bi na yemba na ba animateur ba bexi bi ba sala nini ba s'exprimer c'est ça le problème ngona makambo mususu ekendelaka na ndenge ke lelo koma na makambo ya bayembi lelo makambo za lisusu tegete pona ba animateur so ba animateur bo pesa ba juna mbafu bo pesa ba mbrochi bo pesi ba seleyo bo pesi ba biligiton ba beta 31 générique na kada martyr so bo li ba martyr bo kene musique ba animateur pour lelo toza auto komikete makambo komi na champ sikoyo organisation héritier Watanabe au CPL nango na ndenge nini. Qu'est-ce que tu as trouvé de bonne organisation? Na CPL une organisation pour parce que na salaki dedans martyr ezaki de na kokoso. Net ya nini? Concert ni ezate. Elingi ezalate na makambo ebele kaka o ekoma ekete awa batu bakufaki awa esalaki boye makambo omoneke na ba sponsor ba nota na makambo na musika. Batu ba comprendre que était héritier Robert Martyr à partir tant outi Johannesburg na carnaval wana. Batu ba comprendre que était makambo est ma sérieux que héritier à Robert Martyr. Ya romone ke koyi aye koya mais koya te que était acha ba moyen na ene ba tira ba action qui au sombi déprimé au sombi décoyer ba pesi obier ba makambo ne zala kité pour parce que ba no otala makambo na musika est-ce que l'état na héritier ba sugi na ndenge ni po makambo ezala ki mo kokoso tout ça clair. Est-ce que musala na ezaki nini koyi? Koyi musala na ezalaki siko nini o ngai moko na yo na eko vanda kete akoya siko na milulu siko na mikolo o ezali koya na jiende ayo la kisakete azwa charge pour parce que ya edeka itina ba comprimer ba billet na ba banderole ba tiaki wana koya zo ka charge ba banderole na ba billet et nini ya na jie kati martyr ba obeta mo côté martyr faut beta mo 4 fois pour parce que mutu génération ne serait ya faut battre oira na record so bo beti moko oira l'équipe bino ozo ba makambo ngote po jibe pe na beta martyr 3 fois oira beti martyr 4 fois reprendre donc oira gagner jibe pe na kenara 3 de 4 4-3 OK vous reprendre donc martyr ngo ba te so beti moko ko bongo te esili po yeba ke ko fait na mle martyr combien a beti martyr 2 fois dans un CJB. Oh, il y a beti 2 fois beti on 98 temps de ça droit de veto ba Sami Chintu Che Guevara na pese mbo de temps ba ke ko sala académie ayena ba savani de pitch na ba GF fonge na ba fali ba ki après ko filo mda beta ngo 98 pour nini
Kesser a bêta martyr dans 97. Reprends. Kesser a ça 18 000 personnes, 17 000 personnes. Mais non, batu ba yaki na bakambwana kokera. Oh, muta yaki na bakaliki la stade to so no clair. Muta yaki na kaliki la stade 97 ya to Kesser a ye na ba mambo de Panama, asali ba regitement batu nyo to ba malembe cha na banani nyo so to etalaka 98 pardon 97 ngala zala. Tant Kesser a zongi nkini. Muta banda martyr da Kesser. Omoni histoire ngo répète OK na yo. Deuxième mutu ko felo bi leta ka na kata Paris a auto vanda na ko beta ba Olympia na Zenith pozo ngasko na kini kanda wana. Ayi habite Kesser ko gagner ngate. Ngam na ba Kofiette na ba Kofifil na ba tebele bele ah il faut na ça nini na beta maman na piaka. À ça va combien de personnes? Wana ko fa sala ta ba 12 000. Nato bisa yo d'escala liboso mpiko yango to ça na biso to banga eloko moko te eloko nyoto eranga na ngonga pe na tango yango moni ke tango nyoso tu avant vérifier ba makambo nyoso tu o comprendre que te mutabani martyr Kesser 18 000 deuxième personne 17 ko felo mna beta 11 000 o kitil susu yango tali so ka tu bato ko na biloko wana abeta ba 11 000 c'est bien atili le bat batala ngo te e ma pété. Après, ouais, ensemble. Yango boni kete que ça t'embête. Maman yanse o, maman yanse balobi dosé. Est-ce que moninga nazo banga? Lionel mana mekoyo kanale ka Japon ça de matière na tondisa e. Est-ce que abeta ngo même na mboka mboka. Que c'est tanga kofi tanga ya tal. Martu que na ba problème. Martu que na ba problème ba ya ngo bongote. Tango ba wera ba yeko kende 99 wera bandi martyr. Premier plein. Mais bipé pré ouais ensemble pas liboso ça fait plein on a té. Wana yo zala te ngam na zala wana fotu na 99. Oh bato beteli lisolo na soko beti. Ça te la soko beti 99. Wana baya. Wana passé ku sangila ato ko intégrer maison Mexique. Ba uti na passé ku sangila wana wera de beta palais des sports. Ko ya ye wera to mona masque na inter que to beta martyr. Wana premier martyr. Makambo bandi 99 et repeta jibe pia na kanda jibe pia na yebe pa mbula jibe pia na tete okoyi batiki yo kidi bana rotika te na continue wera ye deuxième martyr jibe pia na yebe mai na courir ça te abeta 4-4 stade wala imamba soni te po nini kete mutu il faut kende tango ke wera ye ko beta troisième martyr akei poto o bakina na kuinongongo bakina kunongo beta mabepa baki sala ala kelele po ba no sala ala kelele jibe pe na simana ke bling bling plaka ke wera tali place ngana no suki la jibe pe na sai nini a déborder te nga jibe pe na ola sanga na nyonga plein te na sai nini photo zonga ala kelele tamba ya ala kelele yango mona ke ko zonga la coste. Reprends. Ayo fukam. Ayo te la cause afukamela public pour public à roi. Afukamela orchestre c'était. Ko fukama la orchestre afukama wana ba wera bazana poto ba sala kelele. Ye bazana ba lisi baba, bazana ba moni bazala na public. La cause afukamela public. Afukamela maison mère te public à maison mère pour maison mère bazaki na Kinshasa te. Voilà. D'accord. Konista user historien par rapport à organisation au lobby aux a satisfait na organisation héritier parce que l'équipe bien mais ezui tamuke na tamuke oyo héritier a zui pour na organiser concert pour na yoza satisfait na organisation naza satisfait na façon que abani préparation 50 jours la préparation si bato ba bulega egozalate pour critique et comme il appelle monsieur les chanteurs pour nga zobega mikolo cassette vinyle cassette vinyle on moni ba franco ba salelaki na ba rochero yango ba salelaki c'est ça le problème encore au moni que préparation wana ezaki na ba combat ti le 25 décembre héritier ko buka mira Jericho pour la nini organisation a bien récupéré ça la sacrifice ko ba combat on ba nani ba bundisi héritier watana ezalaki nano ministère ya sport ministère de justice bataki na posa conseil ça nini ebeta maté
raison pour laquelle on décolle qui wana batu bakufaki. OK. Il y a comme dans un musicien te azaki na sima ya makambo. Et cause la musicien te po ba yoka ki mulolo o ya liboso ke musique ebetaki liboso batu basala nini bakufaki. Mais tant ba ko vérifier et dalaki sumbela batu badayaki na bango te. Ah donc un concert a fallu batu bakufa na bango te. Oh bongo batambula kuta ba campagne batu bakufa ya ko hotel Okapi bibembe mona yo bibembe mona ye bembe ba bomba ngo. To vient na kata parcelle na biso awa movenda numéro 30 chez Defen Marie King. Maman na jive c'est pas maman na bien aimé Luzita. Nde to vandi awa. To ko sala ba vanti ou soit na rodo petit na nga 9 na kangi kraka na beti na kangi catch akufi anaji petit na nga Glody. Lizara Liso Nzambe na yero za petit na nga na Emi Mambakila na kangi catch abadaye. E bembe soki bandi ko lumbata 3 personnes. Et bien que le pango bateau nyoto na quartier aba on a solo bembe ah et bembe ba bomba ngote sur bombe au bomi moto ko bomba moto facile bimi se bembe batala aussi ko et bembe ba bomba ngote mais si ko tant ba ko vérifier na morgue Congo est comme une organisation ba ko vérifier à bibembe o euti na ka o ezalaki bateau ba sase ba kotela ba vol armée ba bomi bateau ah bateau badaki na nini ya catastrophe naturelle batu bakufaki na mbula o bayebi ezabo siko oyo eza makambuke ezaki masumbela kete bar poto mutaya abeta peso te l'état de la décision bakama match etika libela musique ezali soute ozo na pesi ko pekendaki mabe. OK. Yango monike biloko o héritier buki Jericho ba faire ba robeta na facilité parce que mironer les kaki musique pour parce que le lot sur le point où était héritier bêta qui bobo faire bêta ba olim sabina qui était ndenge héritier à bêta. C'est ça le problème. Moi beau pousser sur réseaux sociaux exact. C'est ça le problème ngwana musique batu balobi héritier watana ba bêti stade moro ya facilité parce que tant il fallait à bêta stade de martyr il y avait aucun soutien ya ba grand. Par exemple, Werason a soutenir héritier fait Jibem Piana également non plus Kofi Olomide rien tout ça mais héritier watana ba yobeta stade de martyr oyo bango tout ba sali ba vidéo bango tout ba poster tout ça et ils ont trouvé que héritier watana ba soutenir parce qu'à sa faible pali ba soutenir était pour à fort. Qu'est-ce que tu diras par là? C'est ça le problème. Aux amana mutoma va na musique, il peut na va na mila musique avant batutu. Oh mon ordo tanga lelo, ba 5e génération. Oh. Musique essaie loko moko beza métier moko be noble. Le seul pays où est commissariat musique est d'accord pour pouvoir dans le Congo. Est-ce que l'Inouen en Amérique ba bien voyou? Jay-Z ba bien voyou. Mais ça rache biso to mona makamoni en tout cas na ndenge moto minimizaka. Ba œuvre naturelle mo benzamba pesi biso tokene loko fali mo déjà que bato bazolo bakete na leki bato wana nyoso te même na Kofi fala lo bango o leki yo na lwando yebi posa musicien o sani o journaliste o sa presse en ligne o boy yo yela déjà ba vie na orgueil ke o leki bango nzokande balabala o to mo de mo venda o avant to leka bato baleka déjà avant Bazalaki. Mais yo excusez avant. Est-ce que je suis mon adhérent fallu pour parler de c'est ça le problème dans l'ombre ba makamongeza la kara bongo. Oto vanda kaka tonto vandia. Petit na biso mbasi. Tanga lobi gete fali aleki. Est-ce que ça aurait des PC suspension aleki ko banda banda wendo tina bébé cha chanda heureusement chanda beta so musique ite. Sonia kimara na maraya kimi na chanda petit siksa maraya pesa nini? Et là. Po ba kendaka déjà na chanda pas Sonia. Mara wana djembe la succès Maria. Kasi mwana muke bato ke la mwana mawa. Bazo ke la mwana mawa Kongola mwana kabe mwano Maria sombeleka sombela mwana lipa bana miki ba pesa ndé succès. Ozolanda. Ah Mara a profité. Mara a profité na makambo. Ote banse mwana bana miki ba yemba ngote. Ote banse bonu mwana atro. Oh Solange leka tanti bijoué. Oh Ramazani bana mike ba bina wonze mwa banona na bakambuka bébé Rico na bilo wonle ke pesaka groupe sango eki na makambo yango wana ambassade ki na TV bige fali pupa aleki ko banda wendo koloso eti na bébé chanda ba franco tu na batutu na ba kofi batutu ba sala makambo wana ya na plaire te oyoka ki obe oyoka ki ngote ayokaki est-ce que oyoka ki ba pesa mbasi suspension azoya suspension une semaine à cause de suspension d'ayemba na ete muna saloge
Mote bimi. Mote bimi. Moutayemba na été. Attends, j'ai suspension. Pourquoi que ça va que oui qu'il fallait. Non, incroyable. Oui que nazela le rôle. Oui qu'il fallait. Faut dans la même moto. Denga na mona que ça fallait. Bateau nyoto basala ke fort wana. So yib ke bazana bongo tina morote. A revoir na bango te. Pour bari no tike na voyage pour la isolé. Na ba te pour la isolé te benengi na ba te. Vous comprenez? Ah, c'est pas possible. Vous comprenez? Mais si ko ya robeta masolo na mais so otali disque fallait bimi rythme mobimba franco. Mario. Otuninga so ba pesa ke suspension na biso ba pesa suspension. Si ko yo ayembaka te. Siko suspension na yezo compter te po ayembaka te mais bango da rapport. Ça quand même ba cœur. Okosala cœur wana osala no ndenge est-ce que na biso oyebi na biso moko boye shekelola. Ya OK jazz. Yo kutema na muta ebi musique ma Congo bien. Koleka bate belé baleka batsa ba analyse wana. Na leki bango. Dans l'équipe ba Ken bambutali. Ken nga na kota musique ya wenge na bani kota musique ya wenge depuis 1993. Bango bazalaki wapi? Bazalaki wapi? Talaka basala analyse ba ignora wenge. Batu bakota musique ya wenge te. 93 na nondia za age. Wana sikoyo concert ya ba auto sala kala ibwinyi baye. 93. Nga na assista. Po omona ka batebe basala nga na assista Tessa Kaluji. Nemeli. Et baye na bandali wana eyo ya na terrain bondo bayaka Pexi Tumba Loupé Diatezwa na Papi Diatezwa wana 1993 le 16 juillet donc batu wana otanga ngana bango te basaka ba analyse wana so de sorcier na yebisa yo bambutalika et faux mutalika so yebi quand même ayebi eloko te ma musique azala ngote comment ya yambaka batu kuta to yamba ba musicien na talaka ye c'était un aventurier so to yamba ma batu ba betelaka li solo nde parcours. Vous comprenez? Ba betela bango ba parcours ndenge lekaki. Siko tala ko mutu loko na nga nondi nga na tala Tessa Kaluji. Tessa ya Emile. Nga na mona yango 1993 le 16 juillet na Terra Bondo. Vous comprenez? Siko bato ba sala ba analyse pour nini? Bango analyse ezali nini? Ba faire chier ba carrière bato ba uti nango musika, succès ta pas sinondi. Donc objectif analyse avec Ken piano. Analyse pour nini ba bimisaka bato ba échec. Bayaka na pralikili ke fallait avoir danger. Kaliki na bango yango. Vous comprenez? Musique ya Congo et ko stationner te pour caler dans la giboé. Kune beti maboé. Changama change beti. Saison sèche ya janana et beti. Kuno ko fanda kona be disque ping pong. Baby ping pong. GDD. Vous comprenez? GDD a beta serene zembo et dans ke Dieu moment où nous les redi bato kasango dit ça redi venu oh molili elongwe na mboka tongo yang avec accompagnateur à vivre la musique ping pong GDD bon revanda boye disque cadeau d'amitié ya Joli Mubiala carton 91 bato nyonso bato se pena musique lelo musique et comme au moins kete bato analyse bato bon ma musique bozo refaire cher ba carrière ya bato reprend. Tala ndenge bata analyse ba comme ça faire traumatiser. Ah, oh non, tali sayote. Donc talent faire ça non mais analyse comme ça traumatisé, alinga ça likamumo robe. Tala no bata analyse. Faire ça na mu pepe na ye a oti poto. Pour moi ngana so na batu nyonso. OK. Faire oti na mu pepe na oti na ma poto aye. Mais ba rebi c'est que faire ça sali carnaval, c'est que yana bango na souci na été. Faire kufeli yana ye, mais dans le programme batu ba royamba ye, faire bisa batu na ça la carnaval été. Baba ni ko ça analyse. Soka sali vraiment analyse oh c'est que dans la soutien de kona été. Tala kaka eleka lango ba komi ko démoraliser faire. Batu ba komi ba faire on analyse o analyse nous besoin de vie. Sima. Pour komi ko banga ba analyse so ba vandi ba on analyse. Eh papa, to botama déjà bolumbo. Des milliers de net to dans des milliers de to za nango déjà. Donc analyse ou on ba stratégie il y a faire chier ba ninga tu ko ba sala so forte. OK. Analyse au mona rawana. Reprend. Mais na ebisi bango bango baza ba pesa nde faire courage. Ba yebi musique te ko faire ko finga mutu. Ko finga mutu. Bino bo finga ka mutu biloko na bo finga ngo mutu na TV wana ngo na rolo ba kudu te. Ko finga mama ya mutu na analyse. Bino mutu na tala bongo bongo bang sa faire donc faire ce que la ni ba analyse.
Ferraro s'est retrouvé le avec Carlito, Aro s'est retrouvé le avec Nabiso Nagno, Luciana de Mingongo, Aro s'est retrouvé le Neti, le Malage. Zolo Malage, Mama Boule. Testamao, Bande Kona Kotangana Kozongela et Maloba Boule, ce ministère bon au Banga. Avant, on a quoi un morobo, eh? Babangela Nina. Est-ce que Bayou, Mamongo Bassara, analyse pour la refaire chier, fort et Baninga. De le comique était, disque et bimi, 5 orchestres, bimi, c'est bien tout disque. Au hasard, ma case totale, nana robeta musique à solo, nana roemba danger. Parce que musique fait son bon et zone à partir ya concert ya Wata, concurrence sur les bandes. Ah, dans concurrence et bandis qu'on a concert ya Wata. Bon, tu m'as dit, tant bo beti awa, bo beti va tout fala sali plein, bo loba ki angot. De le commis awa qui fait un héritier à yembi danger. Son et lumière makamuni tout mutaleki na génération. Oh, azate. Yo to c'est l'affaire. De faire batanalyse ba longola e makamona ba bangisaka e martyr wana azana déjà na wera plus de 4 fois. Ayebi yango bien, ayebi stratégie ni ndenge zalaka. C'est ka martyr ezani na pesa c'est ka martyr. On peut ça faire. Na to pesa ba tutu ba oya. Ba fabrication ba ba tutu. Martyr ba sala muta sala yango wana asani de. Aida Mobutu 80%, Mobutu a tient mon martyr na 20% pour l'année. Mobutu a là à Sanide roi Maroc kabakata à mosquée. Mosquée gaïa mon ateli ma mais Joe bandaka ils sont en mboko na 20 mai. To que ne pas stade de martyr, ba sala Kamagnol. Ya omoni ba sala iloko. To yebi se ka stade. Ndenge kendelaka. Ozana batu mo ko taka bata analyse do beta bata analyse to do finga te ba yebi makama musique te. Bino beaucoup misa pose na bisa batu succès talo ko ane disi ataba ndenge kendaka ndenge zongaka lobby esilaka siko story bosa na mutu mo bosela analyse soki lobby succès sile siko bosani ba changer na ba changer te parce que na loba eloko mo ba fanatique madilu bazala wapi ba fanatique franco batikala toujours na CD batie cassette vinyle babandi koyoka franco yemba danger ba otala bato bongo ba fanatique pepe kale na tuno kezo bakenda. Il y a un monde peuple congolais badara soxi. Lui bo na martyr ba robete la so mutu musu maboko. Ba fini mutu ayaki ona su liboso. Donc ba fanatique bazana bango bato moko boye. Ceux qui tout imité na bango. Fala yemba bien. Ba kota ki musique a fallu. Ba lobi makambuka makamba plein. Mais fallait yemba bien et ça la rabete. Mais tant ba kuta na mais les chanteurs, ba ça nini? Ba changer idéologie. Tu comprends? Que héritier a yembi danger koleka fali wana batune bato beta masolo ya balabala mais lelo Konistar ngana sana vraiment lelo na kuta na okala 5 ans Konistar ba stade oyo ba histoire ya ba stade oyo lelo référence nango comme plus ba plein que ba musique parce que ce Toby voilà merci beaucoup ils a plus ba plein. Lilo critique qui hérité au Tana beza posta de tondité ba vie de belé ko fungo la porte. Watabeti c'est abeti watabeti 75000 personnes na kata stade wa. Oh binomo boye. Ça dit c'est que nous dans ndenge. Mutaro ya stade 17h. Naso na yo. Mutaro ya di aroya stade. Soka bandiko bima yo kanga été. Ceux qui ont talika la replace sur bando pe sa fali disque d'or. Est-ce que mona ki batna kata stade? Pour batona bayaka on dit bato bayaka. Ba ota non, on mona mutauti mikonga. Mutauti mikondo. Mutauti kisensu. Ceux qui a yé ici suffit ya yika ka remplir kaka a koti mbongo pona mutu na ye. Suka nango sani. A okende atozo yemba na ya yika apatala nini yo sali. Suka nango sani. Ok, ne pona ça di bakanga mutu te. Pour les gens était dalina kene ote ko bimate pour parce que image bandana na début moni bato. Ce que muta lembi. Yo mona beto na ovanda na mona muninga na. Beto ne ça na bato na fait la passe. Mais bato bazala kité na début attend obeta le sola 75 stade des araya 80 000 places. Mi yango totali segete. Est-ce que bato wana ozobtanga utala uzaki vient na kata stade. Bonga na salate ngana ko tokuta ino kata stade na yo moko salaki. Pour na kosela bande makambite na yo moko zalaki pe na kata sada ngo kasi yango na lo sikote yo zalaki wana en plus sikote yo zo mona te poza mokusa le roi David déjà non na tabe déjà non na tabe na mona ki ku te we tabe o je do kalenga la talibe na tabe be roi David ça zo ande yo moko o zo mona ku te betenga la commune Simon to no solo na fulo to la yo siko parce que to salon ndenge
sacrifice ya stade héritier beti ba benga ngo te ko buka Jericho pour musique etaki so robeta souté pour ce héritier beta kité ngeti ka la clé faire robeta te héritier robeta te makam héritier sali effort musique ezonga normal que musique ezalaka ça de mort te que bino boko musique bote bino musique no robeta abat ba okufa te muta okufa awa azate muta ko yoka musique so ko mina tano pour ça di bien ngeda so ko lembi na yo obimo ça nini OK ne faites que on a piniso ba kini ba kraka bando bo vanda ki wana bino bo ka musique yo bino bo vanda pendant 4 heures d'état 6 heures de to mona muninga na bando telemaki bo vanda ki pasi moko bo tout na pondo mba ebisa yo beto asadi ana ko bo mayo bando vanda ki wana fela iyo fela e bien Konista ngai nazana vraiment lelo 5 ans na mona okala non du premier mois non voilà d'accord na pesi mbote la partie VK la raisonner les sous VK Pro TV Konista est-ce que vous fungola biso na otomeka mpe koyeba tomoni héritier watana be stade de Martyr mais après ba vidéo bandi ko tembola ya ba Gaulois héritier watana boloba koza dernier fils faut basenga merci dernier fils au développement voilà c'est là bango non faut basenga na merci olobaki koza dernier fils robeta stade wana yo oloba osani to mwende biso ba Gaulois to finir tout ça. Et à mon peu de mon vidéo, je crois qu'il m'a quand il de mon faire après concert à Tirabo et Bagolo va partager vidéo on a trop makasi. Depuis quand bon côté mususu pe na oki que hérité watana babane ko sala effort ya koboto la place wana faire gola depuis kala bana linga ya proclamation bachango pa nani que Fabrice sanga sali ya madaka ngi chasa a to zalaki bisonyo to ba orchestre nyo to bazalaki ko proclamation bino bosalaka numéro 1 ba programme wapi pour que te place au beaucoup ça va faire numéro 2 héritier dans numéro 1 tada numéro 7 adara likolo azota la bateau to bazo bunda bitumba na bango numéro 1 za la nane pour aboter la faire deuxième peut-être faire bino botsaki numéro 2 ngala lobi mamba numéro 1 te place na ye bazo robotola pour place na ye ya bitumba o ya ye na fali donc ebi que génération ezara fali na faire ndé mutu bango mutu baza bato babundara to ebi guerre ça entre fali na faire soko zui bango otuni bango nondi soko tuni bango ke bowela ni bino mibale balobaka ke to na eloko moko te yango héritier watana balobi batu bazolo ba héritier watana ba salaka effort makambu ya ozaki na makambu ya dernier fils ten na so ya wana na so ya na linga o comprendre question na ngai bien na linga o comprendre question na ngai bien Konista na lobi boye bato namoni ba Gaulois basali ba vidéo pendant que tu bandé osela peut-être que faire na batune ba sepelérité watana ba beti stade mais namoni ba Gaulois basali ba vidéo bazolo ba ko beta stade wana ba yo mtoza dernier fils a wenge to beta stade wana batu ba roya ba sepeli ndenge héritier watana be batu batondi te na stade de Martyr ba sepeli makasi tout ça ba Gaulois alors que biso to yibi héritier watana be azamona ya wenge depuis quand héritier na fait rigola ba koma na ba guerre d'esprit bino bata wenge to boy me campé ko expliquer biso. Le problème c'est la photo dans la claire. On est de tona biso mo kilibé la tête au bomba makamba. Faire linga héritier te. En photo dans la claire. Ah oui. Pour na yoko na projet dynastie na vanda na moto moga ya faire. Oh. Ndenge le moto habite yé moyen to pesa ye chance ya manakati ya nino ya dynastie ezate po soki nzembo oya kotie sali succès aloba yemba pesi makambo. Yango balinga ka marketer na bula na ko participer. Photo dans la claire. Soki muta lingaka yote alingaka yote a changer na été. Donc héritier ça au courant peut que faire alingaka yote. Wa ndenga zo banoma claire na ndenga cuisine interne. Ndenga cuisine interne. Ndenge balinga boko na bango na projet dynastie kuti yako ozala te. Makamba donner fils c'est état d'esprit. Ozo nangai na administrateur ba wenge te école ba collège. Elingo lo baratere soko beti na wenge oza musicien ya wenge. Vous comprenez? Ozana nini ya wenge. Vous comprenez? Ozana kati ya wenge. Pourquoi? Wenge zaka na 4 musiciens. Wenge no mona wenge la bonga ya na 4 musiciens. Non. Wera. JB Didier na makaba. Et ça 4 musiciens. Bo ba wana nyeso tu bazala. Oh tout le monde ba travailleur ya ba
Conista. Que tu veux te masola sika oh non non yo kate donc na tangama na biloko ebele ah pour ça mina c'est l'émission be kuté na ba analyse olingo sala be obimisa o ta kati na yo o kuté na ba analyse wenge ezali génération de kakol à 4 personnes Blaise azali travailleur ya wenge po batu so to boulelo kwa net na do bomba makambo ke ote banani boete Blaise azali travailleur ba administrateur ya wenge ba wenge ba ka 4 Si vous avez un mari pour la terre, vous avez un travailleur simple à Wenge. Vous avez un premier moutakosa qui m'a Wenge dans la Marie-Paul. Quand tu as premier poteau, tu as un baki. D'ailleurs, tu as fungula mambo. Et tu as kima moutali bossa kimaye. Parce que Rikoko, na pipo la musique, ba mekara bangona visa libosa deboli fataki. Ozola nangai tango bango ba leki na poto batikala na poto kuna wenge kotiki kasho ya wele ndena sama professionnel pondomba ako contredire ngate so na bi lukuta ba bisanga getenga na kosi ozola nangai tango ba kia wele ona Marie-Paul tango ba kiege Marie-Paul atikala na poto na 91 ba ke ko sangana na ba emebwanga na ba docteur zingizong ba ke ko sala wenge wana dagi na tawana to bazayo wana Adolphe dans la poto. Pour Adolphe qui na poto na compte à Wengete. Baki ko sangana, bako sala El Paris, tout dans deux mouvements. Et tant que biso to dans la mikili, de to kuté na ba Rikoko, to kuté na ba pipola musique à Drumer. Azala doubler ya nani wana Maradona doubler na titina. Mais pipo a comme doubler ya titina. Rwanda. To sala El Paris, Adolphe azali cofondateur ya El Paris na ba Marie-Paul kuna. Donc Marie-Paul a écouté Adolphe Kuna na ndenge ya El Paris. OK. Reprends. Tangu wenge ke poto longo 91 et que zonga na jier. Ba zonga na jier, ba eko yela biso Adolphe. Wana Alain Pela batika na kin na manda pasi kusangila na fikare. Ba na kin. Wana delo base wa beta na El Paris. Adala yu 4 basis na kata ya wenge 4x4 tout terrain. Il y a un El Paris. Tant Adolphe Aye, ba manda chante batika la ki ba regolela ke micro wenye komi passe. Ola nanga micro wenye komi passe ba esu na Adolphe. Pour Adolphe akendaki mwana bieme. Akendaki poto na compte sa famille. Tu comprends? Adolphe akendaki poto, je crois 85 86 akendaki poto. Abi na ba date na ba. Quelqu'un d'autre le sapo parce que Blaise Boula koti wenge 1984. Moutaye na ye Blaise Moutaye na ye Jibem Piana mwana nchiki ni ba otanga na collège Athénée de la Gombe yene Moutaye na mwana kati na bona kati ya wenge ozoma pesa na tête soki ba chef na ba travailleur ba chef yo zo mona soki bato na yembaki na wenge oyembaki na wenge mais misa wenge te siko wenge te le ko la état d'esprit ngana yebi wata na 1998 na BCBG. On a battu les bagnes à Moula Bonne. 1998. Tous les courants à Mike et JB Piana, Ache Wata à l'école. A deux manzemboya, est-ce que Banzaka Penga Yoro, à ça ténor. Pas tellement Banzonang, Luka Bateli, oh, presque combo ya petit héritier Outa. Vous comprenez? Tant que vous avez ça la solo, la bien on a 9, vous récupérer héritier. Héritier coûte dans la maison, mais avant d'aller et pas Yahweh. Yahweh, parce qu'on a deux esprits. Pour Nathalie Sabate Belé. Koi, oh, ben Yahweh à Koi, j'y vais prendre un maréchal. Bah, ça est la rôle, comme Moko, Mobutu. Il y a un moment où combo ben à Mobutu, bah, on peut se où t'arrêter. Code mo, bah, notamment, bah, on dé. Bah, ben j'y vais prendre un maréchal Mobutu, ouais à Koi. Donc, Koi, on a d'accord Mobutu, maréchal, on a Mobutu. Bah, d'agir na code mo, mais esprit d'agir, d'agir séparé. Yo mona comme Mobutu wana e utakala babenga jibe pena maréchal parce que to babenga Mobutu maréchal d'Isaïe so point de makambo wa kombo wana e uta déjà ça fait kala obiso to umene na makambo wana tango ba administrateur ba vandi ke babenga héritier Watanabe dernier fils ya wenge point a travaillé et pas ba administrateur pour wenge kendaki d'administrateur BCBG na maison mère Didier na wer
kuna na BCBG ale makaba na JB siko ya travailler na ba administrateur kuna na BCBG aya ko travailler na ba administrateur ya maison mais siko esprit na peut-être à tour de Babel o bato vraiment olela ndenge ni babengi dernier fils pour à travailler tous les 4 administrateurs wana à travailler na bango en cheval à travailler na ba JB aya ko travailler na ba wera siko bateli na esprit oyo muto ko sala relève parce que le ba wera ba rolemba ba koma na stabilité nana oke na esprit wenge oyo oke na makambo tout ça na ndenge ya vitesse na ndenge siko kitukusa siko bakenda nango gete dernier fils ba reconnaître siko tant na tout ba benga pe faire dernier fils à wenge pourquoi dernier fils siko est-ce que lelo est-ce que lelo ba ko comprendre que héritier watana ba l'équipe faire un esprit te to kenao siko premier fils à wenge ya kanani po bino boyo la dernier fils en trop batu basali illusion na bango na makamso premier fils a wenge da kanani deuxième fils da kanani troisième fils da kanani po makambo to kenana okaka dernier fils ba kena ngona ndenge ya esprit Konistar ngona kena yo na toute une question Konistar premier fils a wenge da kanani Konistar Weranson Jibem Piana bango babenga faire ego la dernier fils à wenge diant total sur babengi toto kena yo dernier fils à wenge kala bango wana mutu ba ko benga héritier watana be dernier fils à wenge c'est ça le problème esprit o ezakati héritier et que bundi sabitumba yanga benga tour de contrôle donc ba comprendre que dernier fils na ba on faire akoka kite et que ce dernier fils on a tenu na tunyo premier fils ya wenge yoda mutu kene na on a ndenge ya point B o makambo do kena ngo pour premier fils à wenge da kanani tu sais que tu peux sans réponse c'était premier fils ya wenge et da kanani na deuxième fils à wenge da kanani bon voilà Moni c'est tout to classique bateau ba otala biso pendant que na yote premier fils à wenge da laka nani yo pese so réponse premier fils azate pour parce que wenge sali collège nango sali orchestre nango oyo ko benga bato siko o benga siko 4e fils pela nani na kata wenge pour bato wenge na webisa yo bato balaki belé ba jolina ba fofo ba collégien bato batale belé na kata wenge monango elo ko lonatra bate belé bazana kata wenge so batali so beta na wenge lelo so abimi neto oye ba mama vient na biso deno azana wenge ala premier président wenge deno anovana na l'évêque na campagne ayaka ka déjà na ba sapata ba kroko na ba wenge à l'époque na wenge dans la tunnel frère deno mais ayamba yesu masia na 85 ayembela nzambe ti lelo CD frère deno beta marate ti lelo on a son nom so que deno azaki président wenge batebe ba ebiete dans cette clean ce moment nzambe ko ayembi yesu masia avant pour salaka accident o tene accident na sali o fona yamba yesu masia depuis 1985 ok tu comprends ok na suka en tout cas photo chité ngai batanalyse ma musique Konistar oui fait héritier watana ba beti concert ya stade de martyr pour nous défendre wenge pour nous défendre clan wenge et ça là bongo siko à part clan wenge so clan nini OK na pour comment ko sangisa ba clan to comprendre te fona différencier pe ba clan o bolo ba wana o clan boye na clan boye OK to check clan wenge te ba clan ngoya nani to zwili susu fali pour ba beti pour na clan pour na quartier latin a bongisi pour na tel sayo te ka pour na quartier latin ba bisanga ke quartier latin da clanté les a clanté pour parce que da orchestre mutu voilà yango wana on est da clanté d'accord mais honneur ya quartier latin clan wenge contre quartier latin pour na yo nani aza parti ni neza gagnant pas gagnant jusque là le portugais au moins bébé ça français no dagino mutama yele mana mboko français bien mot dagina et là on inga zolo bana yo biso to kem concert oyo yo to monique batu bayembi na ba musicien bayembi pesa orchestre héritier d'un groupe d'accompagnement dans les marketing la team wata mais tout le monde a droit de s'exprimer qui était à ça nini ki ayemba ala gisa ba capacité na ye si moi comparant on a un victime et ça te un groupe d'accompagnement donc différence dans ngo de moi to comparant exact c'est ça le problème de ben oui un victime mais ça fallait pour groupe d'accompagnement ba jeune on a bambasi
bayaka kocha barocha fali na likolo bango bavandi na seti mutu ando yemba bango bavandaki siko wana oyo ebetaki wana le 25 eta orchestre datoko comparer comparer ngote wana ezali groupe d'accompagnement na orchestre ata yo moko vana pole groupe lokwa kosa boye kotika mutu ayemba ye moko s'exprimer ye moko na invité na ye elo esalanga pasi kaka na nini victime gaz mawete aza déjà eloko ne po gaz mawete soko tiki so gaz mawete na ba comment bien te ya ki lokola gâteau bivence reprend pour gâteau bivence ça mbela biso dans limité déjà maman lelo ngana kanisi yo lokola mama na moda ba suta ba kerli wana kolembisa gâteau ça salango déjà loka sika ezate yango mona lelo ba petit na ba bien aimé ba bebisa musique oki lelo ba gaz mawete nzorande gâteau bivence elle biso mbango ba janspile lelo o bato bina ba repatiner eza mbango bata limité tanga jeu de contrat na ye wana seli bakamuno to wana tiki ba aimer santé empire akima asundeli baninga awa o te musique o bino mona ki lelo o bazoyembela bato awa bango ba déjà ba ça déjà rôle déjà ya vient ngai gâteau bivence pendant moi na 66 bato akasane alinga ba kerli wana ba mo lokola akati mandefu nyoso tout mona muke dakataki mona ya 66 yongo mona lelo bienvenue makanga ba benga e gâteau poko moi gâteau bivence yaki bienvenue vous comprenez donc il y a makambo bango ba osala makambo ebene est-ce que bango do mona lelo oyoyo ba gaz mawete wana est-ce que soko tiki bango Martina ba innocent wana to pesa bango pe chance Martina ça mutu te papa vous comprenez et là c'est nga bien héritier buki mira Jericho pour faire ça ni balobi pia ka héritier oyo ezo ebangisi batu faire ngo la changer année ba date pas makamba et ça siko ba analyse de ba na makamba bon héritier tiki ba pesi faire conseil a pousser les sous stade te po biso to beta sous jier po biso faut to beta martyr wana 5 fois pour parce que wera ti le doit battre record wera azate mais problème pesa à coton di sapé martyr coton di sa martyr siko milulo ezasiko no ndenge nini po biso orchestre da trop ville aujourd'hui nangai orchestre da trop ville siko comme le ko ndeti ndenge nini tango to sala siko makambo deuxième martyr ya ko bungisa siko milulo ndenge za to yika poto buka ne Jericho po place batikele musique ndenge bana robeta masute to yeki ta betaki te musique pe martyr etiki histoire mutabetika martyr ezaka fali mais sengele ki faut buka mira Jericho na ko talisa ministre justice ministre kiti muta ko kufate musique za nango bongote ndenge bino bokanisa ki eza bongote yango ba yeko bongisa ba baroya na sima orchestre faire que yawana na ba bien aimé na ba neuf ba renocha faire poids est-ce que faire repère ça la plein ce kabeti martyr et ça c'est que organisation c'est que martyr est dans ndenge ni ko ya ko ça dans tous les 24 communes ko sola na bato ko fongola bango mémoire tala awa po baté belé ba banga ko ya pe ba banga ko ya ba orchestre le po ebika ke bato ba kufa parce que te ko longola ne image ya ko sukola ngomani ke mbule beti defu la journée moko le 25 et boli et ko bola lisu mais na kata martyr mbule ça nini et beta kité reprendre ba longola image ya bato awa ke muta ko kufa te siko tango batie stade bapine na meilleure musique oh mais c'est les chanteurs reprendre oh mais c'est les chanteurs ça nini ayembaki yongo comme que les solo na tongo le 26 qui mais c'est les chanteurs vraiment là ici ndenga travailler na CD ndenga travailler live reprendre ngana obenga cassette vinyle da ba pesi fali kutu babi ba pesi fali esprit balobi na façon à sous stade de martyr pour yemba et ça problème était match est interdit le bango match et ça tondi ça qui a sali et ça makambo te parce que biso neto ebi o bino botoni ça qui soki botana 120 000 on est bino bio to beti 75 000 personnes et koki pona biso bon et koki parce que tant to ya besko to déborder ce que 120 000 libanda na kati plein libanda plein to kokisi makambo faut de betango 5 fois na pesi data JS héritier to JS ali siko na makambo ko parce que ba vacances nyoto ba lobi gete to rozana temps biso ne tout libre bata poto mo la Air France plein JS o ezaki bato nyoto bato ba vacances mikili bato nyoto talaka to dalaki na ba jo mondango bakati ba bulo na misala ngo les barons bana Tchétchénie à l'époque vous comprenez bana Tchétchénie on a dalaki ma raconter na misapi les barons a otaki mikili po rota la messe les chanteurs c'est ça le problème ngo
D'accord. Voilà, match est 1-1, tout le monde a vu son asuka, toujours presque 1 heure du temps sur la Likambo yo, émission Noé Senga, il faut la table. David, Dorane. Ha? Et dans David, on dit qu'il a regretté, mais il m'a dit à mon amabé. Ha? Ha? Dans le David. Dans le monde Angola. Ah, pour créer ma œuvre d'esprit, pas si David. Si on a écouté, on a tenu 3 questions. N'est-ce David et mon petit n'anga na ebi marambangote. Ha? Ah, c'est pas possible. D'accord, voilà, mesdames et messieurs, c'était Conny Star. Il y a dans la mambe, belé, dans la moto, il faut découvrir. Dans la émission, émission na bino Nathalie mana musele kete pas juma tabangi ba tutazo yokangai ah nzamba abolingo da bana musele kete ngana no sele émission la musele kete la mir aboyi ko kende bana no yokangai c'est ka mutu ayo la mamba bio to bimisa Conny Star oui ba to sisi na biso émission ya lelo poto zo esuyo prochainement so zonge na en Turquie te ngana ko sana awa po parce que zo bosana ngana komi DCI héritier Watanabe privé. Il y a la team. Pour la team, na boyi wana ba Francis Dibaya bazali, ba Charlie Pakalingomba. Baza, donc il n'ingo tsa bango zungulukete. Pour parce que ça fois ngana za nango il faut dans la DCI. Le directeur de la communication internationale, il y a hérité Watanabe. C'est ça le problème en gros. OK. D'accord. Merci beaucoup, ça veut dire que tu auras prochainement pour la question zébélé mais faute de temps. Tu as dit que Adoyoué le patron, Kota Saline, le financier, Anelka, Fosset, Bafeti, Anelka. C'est Pel Sabisoro. Mais on a dit que le mot est Anelka. Hein? Tu l'as dit que le mot. 41. 41. Ok. Tu l'as dit que le mot. C'est ça le problème. C'est Pel Sabisoro, talent d'Ingezala. Mais la Bible, on a tout le les gens n'ont dit. Ba maison ba Didas wana ngolé tala kaka ba boutique ba Didas wana na ba Nike ezali OK c'est que nous vraiment donc nous sommes basé le côté bilo côté na article ngo Lizara Glodip na bien aimé na nef donc ali nous pas si mais wana ba petit na ngai ozui petit na ngai mo be momi mo seli ba démarche moment ke mikili donc emi mambakila donc erreur grave moi ça que pour ta vaille. Donc, si on a déjà que pour la Monique et Nathalie Kilomata, donc Nathalie déjà Chamasunda, Raymond Singh ambassadeur, Nathalie Pondomba, Nathalie Pascal Yombe 001, Nanenge Zalaka, Nathalie Kavienanga Biboramis, Yebi Maramonenge Zalaka, so Nathalie Soussou, oh bien et mal Nina Simado qui grâce Luzita, les qui a jivé si pandana, merveille Luzita, Béni na qui parote pour trop logique, Béni Luzita, et y est ce qui mboule Betty, y est fait qu'il a classe. D'ailleurs, on a tembelé, on a dit wata. D'ailleurs, les bêtises maintenant la salle de musique et ça nini et bétam. Nathalie Loutadila, Clarisse Loutadila, Gunther Loutadila, Chaga Loutadila, Mamé Mili, Yene Mutabeta, Digi Abeta, Doudou Loutadila, Nanenge Sala vienne ngai. Chamasunda yo binde to zana yo. Richard Akunji, Ariko Akunji, Yana Richi Akunji donc qui colla zana bino nyoto zala bien. So Nathalie Soussou. Claude Moseka. Souki ya mindele mais pour ce moindo yo yebi Nathalie Biakimbemba yo yebi nena za na toujours magoligo ya mangate Biakimbemba mais nzamba osala toujours grâce na ndenge za la kaka tete Louvre yo yebi kaka cosmétique moko face ya Kin Marché a face ya Galaxy ya ndenge bandalunga sikini yo na bisengo parfait na yo eleki ya Galaxy na solo. Merci beaucoup. Ceux qui n'atteignent les sous-sous, ils ont besoin de soutenir mon article la boca. Pardon la singio. Elle, il y a un baby. D'accord. Merci beaucoup. Imak Makengo, to vidéo na biso à tout coutani prochainement. Congo Mokile Télévision. Bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.